Bajisa tokoto mayele netitirete Bumu na betole na mapate senyi modi dekota Babanda batati kure na tangani na sanse Yoide moise nanga tisoke nene Lokole bandeko balandi ya radio Lokole masolo mbote bisika nyonso bozwami mbote na bino bozolanda biso na Kuala Lumpur mbote na bino bozolanda biso na Kanyama Kasese tobosani te bandeko ya Brésil mon ami Moulenda mbote na Brésil esiko zali tobosani te na États-Unis 001 Maître John W et puis Papa Olene mbote esika bozali na United States of America na France tobosani te Bob Fimpa boza ebele na Cape Town mbote na famille Pelende mbote na bino bozali na Mozambique Edgar Mvumbi papa na Plamedi mbote na yo le seul ami qui me reste awa na Johannesburg Didier Djenga Barabas je confirme mbote bisika bozali tango belemi na émission oyo Lokole topesaka bino ba conseil tobetaka ba histoire vrai epai wapi édifiaka non seulement bana nzambe mais communauté congolaise ya Mangala nyonso tout. Merci na bandeko bapesaki idée to makanisi to ba conseil na émission te koleka ya ndeko na biso akuli je crois ekomelie suite nango tikali na maboko ya famille biso salaki musala kaka ndenge bopesaki biso musala sikawe famille azwi makambu en main. Bandeko balandi lelo lisolo ezali nini Lokole ebeteli biso na mboka ya Johannesburg awa na Afrique du Sud epesi pasi na yebite oyo tobenga ngo avis de recherche to témoignage to nini bino bokopesa conclusion mpo na yebike bino bandeko balandi ya radio Lokole masolo bozalaka très sage. Alors bosabone massivement na radio Lokole TV pour bozwaka toujours ba émission ya radio masolo na R9 à la minute. To bosalité bo s'abonner pe sur epai ya site na site ya Mam International TV Show epai wapi to le kaka na epai ya Papi Gen na Tolobe la vie officielle. Lisolo lelo ezali sali passe na bene bandeli passe pe mawa. Yaya andimi kobotela leki na ye mwana pour sauver libala ya mwana ya ndeko na ye epesi pasi ndeko aniko ya niko za zemi epa ya mobali ya leki na ye pour na sauver mariage ezalaka tote likambu eleki ndenge nini tolanda ezalaki d'ailleurs d'abord mutapesi biso lisolo a bitutanga komona ete epesi pasi basa na vie de recherche ba luka ndeko na kombo ya Christina baboyi plutôt nga koma mboka pourquoi bazo luka ndeko Christina bokoka lisolo ndeko apesi biso lisolo ya sala bongo na hôpital na Alberton aza radiographe na hôpital ya Alberton abito nga kombo na été kasi lisolo concerné ba ndeko mibale ndeko Deborah na ndeko Christina ndeko Deborah na ndeko Christina bazali ya na leki balobi lisolo ezali boye bazalaki na Kinshasa balobi totanga esika bande kovanda te mais bande kovanda Kinshasa à l'époque Christina o azali yaya azalaki na âge ya 10 ans et Deborah o azali leki azalaki na âge ya 6 ans. Il s'est fait que ba parents na bango bakufaki na Kinshasa moi difficulté kotaki bakene kovanda bongo et pas ya koko na bango papa kufaki mama kufaki na accident bon basalaki accident bakufaki koko azwaki bango bazonge pa koko na bango bade kofana pa koko na ya mwasi poko ka mbali pe asi akufa. Il s'est fait que tangu ya asilisi kelasi yaya et Christina asisi kelasi koko pe moi mike atindi Christina na Afrique du Sud na Johannesburg aya bongo kotanga wana Deborah atikali Christina pe a continué d'étudier conso asilisi. Il s'est fait que Christina pe tanga asisi na Afrique du Sud ajuma musala ça va moi poser c'est bon akanisi leki na yatikala ye moko Deborah abino il faut na bengi s'appelle leki na ngai. Pourquoi le ngoro bengi leki na ye parce que grand-mère na bango allait ko s'occuper na bango. Il s'est fait que
tangu bambule leke belé comme pe mukolo grand-mère pe asaki na okufa siko Christine pardon Deborah atikala ki yemo ko na Kinshasa auti ko diplôme d'état bon moi difficulté les ala kaka ya en Afrique du Sud abali pe na nute azaki na manda ndako na ale ko futela bino na benga leki na nga aya na Afrique du Sud awa to bunda elongo Christina abengisi Deborah baye awa na ay Deborah en Afrique du Sud wali ko fana ya na ye bo fana ndako moko wali ndako ngo ya chambre salon ya so ake musala Christina tikali abande ko semble à l'église sanctuaire l'église sanctuaire be bisa église sanctuaire salaka awa na Johannesburg bande ko sanctuaire peut-être ba solo oyo ba tout ça a fait des recherches. Il se fait que Deborah tanga ye pas mais ça dit moi une année 2 ans 3 ans à peu moi et là kaka na nzela l'église na bakenda église ra ndengo wana aye okuta na chance parce que ya zo ina mobilité ya na ye Christine azaki na mobilité chance wale soma ngina ndute mazaki na azaki ala futela na usala musala na ye. Il se fait que Deborah le kitango ye akuta na ndeko mobali moko ya docteur médecin azaki Kenya mutu ya Kenya alingi pe Deborah balingana Deborah nana lobi ke ba congolaise balingara ba étranger te na mboka o neto yokaka hein bon mingi to kaka non ba congolaise balingara ba congolaise ba congolaise balingara ba tumbusu te metala congolaise o yakutana na médecin ya Kenyan balingai na bango epesi pe kitoko tolma balingana ki trop ba ke tina mariage docteur azaki posé à Bali Deborah basali fête mariage normal docteur taba comme na mwasi na Deborah docteur wana asomba déjà ndako azana ndako na ya se bafandaka azwi mwasi na Deborah bake kofanda na Deborah na ndako bafanda na Deborah ba umeli pena na Deborah basali ba 3 ans 4 ans 5 ans même na Deborah bafanda na Deborah il se fait que siko koto ya Christine musala bango bakangi epesi ma difficulté ya Christine moi afuta asunda kupenda ezala kipenda te leki na ye de temps en temps na ko tuna lisungi pa ya na ye aliaka afuta ndaku ya ba fana leki ba ya ona tinda kambongo kuna chaque fois na afuta la kaonda kuna sala ka boye pona nini te oyeka to fandi na biso pa na nga biso pe awa mwana zate na saka ngana mbali nanga na sina sonna mbali nanga déjà andimi ya bese na ngo problème te bon ya pa mona ngo problème te allez ya Christina aye ko fana ndako ya leki na ye Deborah na mbali na bango bafandaka na bango bafandi pendant longtemps bafandi pendant ataba 2 ans 3 ans moko boye balobi et ko sala ke yaya Christina akomi na zemi do ba malaise boyebi ka so zemi bandi basa zemi boyebi ezalaka mo ba malaise bandi muke siko ya yo leki ya remarqué que ya na ya ba malaise on dirait zemi atuni yaya Christina ya Christine boni na so bona ba bien to za maladie na so ka pena bien te Deborah ebisi ya Christina pour aller au hôpital te pour un médecin ba sala examen pour y ben solo soki ozobela nini to ba malaise o eza nini mais ya bino mo ndela sana zemi mais so sana zemi il faut pas confirmer ngo n'est-ce pas ça va comme ça na boyebisa mobile na ngai OK na hôpital na bango kuna comme ça batala eloko ni otungisa yo ai problème te na kokinde il se fait que Christine a fait à l'hôpital, bah confirmer que non, ils ont un zemi. Tant que hier style qui n'a hier non, n'a pas zemi. Ils ont un zemi. Bon tellement oui que je respect, hein, bah congolais, bah talouzi tout. Abi mais il y a peu à ça moi, à ça les car mon corps là il y a, bah les car venait il y a 4 ans, moi mon colo. Bon là il y a juste mi mobile pas, mon na mbalité, c'est quoi tout na bitune belé, ça venait bien té. Et aussi la propreté. Les qui peut à mon non yaya monle ka osanouye commence à user mi mobala mona na raté mo aussi les qui non ça va ndenge elewa mutatinga zem no reconnaître que libanda à un étranger même na sala ba coordonner na ye na kobenga ina ebisa na sala zemi premier ate komitu musamate kolozemi on s'occuper na zemi ye pa bi ya premier ate en tout cas faut osola na ye bon ngape premier ate na ebisa mobala na ngai pona ovanaka awa tiju papa mwana na yo akoya et au sans problème te na ndako pe mwana za na yete zemi pe école ti ya Christina aboti. Tango ya Christina aboti, maman Deborah tellement va s'arranger na mwana te donc azo s'occuper na ya na comme il faut. Aller sa mwana ma bébé donc azo s'occuper pe na bébé comme il faut. Et surtout qu'il y a botana nouté, ça fait son 7 ans banda bala.
siko moi ya siko tonga azomona ndenge leki na s'occuper na mwana wana ndenge s'occuper na bango ezopesa ye passe moyen te siko jour moko boye il se fait que ya vandi azomesa mwana biberon amesa bébé biberon wana mwana koksi déjà 3 mois je babi balobi 3 mois oui 3 mois ya azolela siko leki Deborah tuni ya Christine ya azolela nini habité nasala makambo fona yebisa yo osala makambo fona yebisa nga bon nalingi ne mobali na yo azala pona so na bino mbale nzela moko bon leki pa quand on dirait moi si de salami à partir ya mobali tika na zema ki na l'étranger yanga ngalo ba être masolo mususu ba yite ba savoir tout le mobali nanga mobali pe papa ya Kenya uti musala aye na poko ba vandi ba lie ba fandi ba sola siko leki ya bandi koloba non en tout cas leki na ngai limbisanga likambu esalami ndenge ezali awa papa ya mwana oyo akenda à l'étranger te papa ya mwana oyo ezali mobali na yo oh leki est juste mobali na ngai na ndenge nini abi oui tango nga na ye awa mobali na yo banda ko se plaindre boumeli azana peso mwana mama na bango na mboka koko aza baza besa koko asa mwana liboso pana bango botaka te akomi na makanisi akende kozwa mwasi mususu po abota kame mwana azana mwana po ba bien o azana ngo awa mwana wa mona na te yesu ko abino nga tanki yaya na ko ndima teleki na nga souffrir yango na préféraki soka ne ko bota abota na ngai ya na yo mwana ya famille poto songa na situation ya pasité oyebi ke bakoko bakufa papa bakufa tuna mosaki na mwa difficulté siko tosaka biso mibale alors au père de libala oyo tokosuka wapi nga pe musala eza sous-souté awa en Afrique du Sud j'avais préféré so abota na ngai comme ça ezalaka na famille leki siko atalika mobali na ye mobali atika mutu na se alobelo moko te leki atomboki eza impossible yo ya na nga osalanga boye kude to betinga mosinzo obota na mobali na ngai vraiment na sayaki mabende nga na yaki na ndako na nga awa obana yiko souffrir na hotel babonga kolia bonga ndako osalenga pela kude tabo na tuka sepelite il faut malaka na ndako na ngai et comme il est 21h leki aji valise ya yaya biloko ya yaya abwaki libanda FCA bima na lupango na nga ya pas osande ya mais na sala ki boye pona sauver yo na sauver mariage na yo so que ça na mo ke mobali oyo aboti na mutu musu libanda alinga ko kende to benga ba bengana ngoko ma inutile tala boti na ngai ndeko na yo mwana oyo aza mwana na yo te bima abengani bon taka bengani ya abimisi loka ya libanda azongi su na ndako akende kozwa mwana lalaki po ya kozwa abwakele mwana mobali abite mwana okende te tika mwana lala kuna kaka maloba baki zalika yango tika mwana fanda kuna bosala mambosabi na famille kuna ça va ya pas valise na ye akene église wo sika ba po bazaki na famille te famille ça na église tanga kepe na église batuni oh Christina sœur Christina il a butu bo l'église loko nini po boyebi ki na église ba permanence ba congolais za la rate permanence sans rater permanence ba la l'église mais na butu bo qu'est-ce qui s'est passé ya zo le la habité premier ate na l'église comme ça to sala to tama mbele kalobi batiki ye pala na tongo babengi siko Deborah po bayebi ki basalaka bango bale Deborah yaka na église tanga yewe ya comme l'église na permanence pasteur atuni bango qu'est-ce qui se passe ya Deborah azolela pardon ya Christine azolela Deborah l'équipe azolela ba ko koyebisa pasteur te qu'est-ce qui ne va pas oh batuni mais c'est Christine yo uti ko bota siko yo parce mwana aza wapi bayela yo kaso ozaka na mwana awa habite na kofa na mwana église te mwana atika la kaka na ndako Deborah pa habite mwana koya awa te mwana tikala kaka na ndako balobi ata loko moko te ti Christine pe atika l'église Deborah azongi ndako Christine yaya asali 4 mois d'église 4 mois d'église kwa que leki na ngozo sa mutema po basaka bango mbala benga ye leki pe abenga ete ça va après 4 mois d'église wana Christine n'a pas lukinzela na yeso ka ke wapi pe banite abimaka na l'église ndengo wana azonga te ti lelo sikoyo se fait que po leka zaki na bakanda kosakana te kanda bakanda zaka mopaya tango kanda esili mobali na afandisi awabi na regrette bino bakongolais nde bozalaka eloko ya no asali
a sauvé ndeyo wana mobali ya Deborah mzozo bisaye. Oui, c'est vrai ngam na yebisa Deborah makamwana na se plaignait trop. Na yebisa Christine pardon, se plaignait trop, tato balani ba nebele en tout cas ozobota te. Na zaki na intention ya kokende kozwa mwasi mususu. Mais il s'est fait que il y a ça moi si à faire comprendre nga na ndimi ko sala yango pona ko sauver mariage oyo. Mais j'ai été déçu sur voilà mwana no bezaki tanga battu na ndeko tala intelligence na bino batamukili. Mais siko bengani ya na yo. Na mit oyo so na bota na mwasi mususu yo longo za pete na ndako te. Pourquoi bengani ya na yo? Na ko senga yo oluka ya na yo, o senga e pardon, bozo ngande bozala ki après tout moi na zaka ya bino. Oui, mais quand mobile sera à ça l'impi moi si à faire comprendre de moi si siko moi si azongi siko na makanisi na ye. Wana déjà moi na koksi 3 ans déjà. Moi na 3 ans déjà, ba bunga na ya 3 ans. Jour à suka bazana ya na l'église. Oya bango ba bale kolela, ya zonga ya tika ga 24 mois d'église ya disparaître. Donc Christine a mon sous-te peut si passe. Christine a fait abandonner sur pardon, Deborah paye les qui abandonnent sur l'église toujours à suka ga l'église oyo ba tune ba makamba pasteur. Ba lela la ba mbana ya les qui va azonga. Déborah, l'équipe qu'elle était, elle croyait peut-être qu'il y a à l'église, à l'église 3 ans après, à tout le monde a rappelé sous sœur Christine Até, à ça 4 mois, à pas monde a sauté. Yangwa sikoyo ndeko, Déborah azolela, a bengi, a yebisi bandeko na ye, a expliqué, ba camarade par-ci par-là. A beteli, sikoyo ndeko a pesi biso li solo. A solo na Christine na Deborah boya bino ça va biso na yo ka kombo ya radio moko radio lokole kuna batu ba solution makambe belé tika na mema li solo na yo na radio lokole TV peut-être kuna okoyi ko ba ko solution ndeko na yo akoyi ko monana kasi tozana ma difficulté impasse moko ndeko Deborah azo luka ya na Christine. Mais kombo ya mboka balobi totanga te siko bakomona ye ndenge nini balobi pareil histoire oyo bandeko nyonso basambaka na l'église sanctuaire apôtre Veille na Canada mbote siko zali bana mai tu ya Canada mbote sika bozali bana mai o basana Mozambique Edgar Mvumbi papa na Plamedi mbote avis de recherche peut-être de Christine na kuna bana mai tu ya Swaziland mbote bana maya Kisangani na bosa minota Kisangani tu mbote mama shuna Kisangani na bosa nite mbote ndeko Polydor tumona mbote siko zali na bandeko tu ya Shock Love Mapendo ndeko pote mbote sika bozali est-ce que mutumoka moni Christine azate ndeko na Deborah so lukaye avis de recherche voilà l'histoire za ki mukuse lelo to suki wana bo pesa conseil ndeko Deborah asape na besoin conseil est-ce que d'après bino asalaki mabe ya kobengana ndeko na ye to asalaki malamu soki lelo ekomeli ndeko Deborah ekoki kokomela yo lobi bandeko bobenga biso bopesa conseil bokomela biso na se na ba site auto le kaka epai na biso moko radio lokole TV bo s'abonner massivement bokomela biso pe epai ya Mamu International TV epai wapi to le kaka na tolobela vie officielle epai ya Papi Gen epai si pasi lelo tozalaki mokuse ndengo wana yango tolobaki eza avis de recherche lisolo epesi pasi to tirer leçon awa bandeko basi tokomona makambu ya ndenge na ndenge awa na radio lokole masolo ndeko wana o aboti na mobali ya leki na ya salaki mabe to salaki malamu d'après ye alinga ko sauver mariage ya leki na ye sinote alinga ko se retrouver balinga ko se retrouver ye na leki na ye libanda mais siko ye moko a se retrouver libanda soki pa za wapi soki pa kufa ye na makama confirmer ndenge l'équipe sans trace le Deborah azomona na te émission esili awa. Merci na bandeko nyonso balandi biso na radio lokole télévision. Merci na bandeko nyonso balandi biso epai ya Mamu International TV. Merci na bandeko nyonso balandi biso epai ya tolobela vie officielle ya ndeko Papi Gen. Tokutana lisusu lobby pour na numéro mosusu ya radio lokole TV masolo lokole botondi pe merci na la femme à la taille d'une tige de spaghetti réalisatrice et émission Oyo Mama Rina Umbi Pelé de la Rize mbote mwasi kitoko na mboka o tobosanite mikolo de bomona rat tout congolais totelema na Twin Family Fashion griffe ya mwana mboka soutien total chap chap
echara basisaka kotomba yelenge titirete komona besolela mapata esengi molide kota bakanda bakati kurana tanga bina sanse